show na ke réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Mutualité Bala Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba Bala Saint-Paul et papa Ofleur Okunga Biso Bala Saint-Paul Toponi Papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengi Lisanga Boboto Boneko Esengo Bande kwa radio Lisanga solo totondi bino lisusu botondi mingi na fidélité na bino na programme ya radio Lisanga. Pourquoi ya mokolo mwalelo mardi 15 mai 2012 tokutai na bino lisusu na nzela radio Lisanga potoka na bino ngongo ya motuya koba na 19h ti 20h na ndenge ya bomisano tokwa kosolola toyeba lolenge kani toko kiko koba na bombo ipo biso oboko kezwa bino Yesu kitenge solo radio Lisanga et salemi na fondation Lisanga point de soutien congolais de eko salaite biso tozala na makoki oyo ya kokabola na bino ngongo ya motuya chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h. Tosala kaboe to mema masolo oyo boko kotsa yango bino moko directement na radio na tango toko leka pe oyo boko komisa na biso indirectement na libanda na ngonga ya direct ya radio na masolo na bokutani na makomi na bafone nyonso toko considere yango susi na biso ezalinde tokabola masolo oyo bato bakukaka kobeta kaka na bakuluar tokoka pe kosola yango na bopolele mingi tokabola nde boyebi oyo toinango po tokoba na bomoi bwa solo na boye totondi botondi mingi na bayeba kolanda biso na kati ngumba Amsterdam pe na nzinga na baposte na bango ya radio na FM boye pe to banzi ya biso Joel na Amsterdam Zuid pamba te toyebaka soki penza signal na biso ya FM ezali makasi na baye bako utilize ba poste na bango ya radio mpenza nengumba Amsterdam pe na nzinga yango to tondo ko bebo tondi mingi na bino banso pesi kanyo subodwami eza na Amsterdam to libanda na ndenge boko utilize pe ordinateur nzela ya web pona kokba biso toka na bino ngongo ya motuya botondi mingi na bino banso toko sola bino poko lelo pe ndenge to salaka na bomesano to kende ko luka bipai na bipai oyo nini eina motuya po to kabolango na bino ndenge to salake te to solola pe moke maima koleka na mboka Pays-Bas otomonete eipe na motuye kabwama na bokuse pe toke na lombango maima mboka République démocratique du Congo poto sala pe lisolo na lolenge kani mboka ekoki kokambama wana mpenza tokotala tala pe mingi
na maimaleka po soki olingi otonga mikolo mikoya esengeli oyeba mpe maimalekaki bazalaki lolenge kani po kweya lisusu na bambeba oyo ya maleka te. Biso awa tokosolola tokobeta masolo oyo etali biso banso misusu kutu etali nango ngai te directement, kasi nakobete yango mpo nayebi ete ina ntina na bato basusu mpe lokola nakozela te likambo ekpela ngai mpo nde naya kolobela yango ntango mosusu nakozala na makoki ya koloba te. Ndenge nini kasi nakoki kotia elikia ete mosusu akolobela ngai yango soki ngai na ntango nazalaki na makoki ya koloba nalobaki te na makambo ekpelaki basusu. Yango biso tolobaka mpona banso bai ya communauté na biso oyo ekotushe bango oyo ekokpelaka bango nde tokolobelaka yango po esala ete biso banso tokoka kozala na lolenge ya koika mpiko. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo, rest in peace. Ya solo toko solola penza na lombango maima koleka na mboka pe ba solo boyebi ete poso yo na ndenge ezali poso ya bokuse bai na bana bayebi ete mokomo alobi nde ya suka ya poso mpona misala mpona kelasi mingi nde tokoyebisa bino na mboka Pays-Bas awa na ndenge gouvernement oyo ezali esilaki kokweya mpo toyebisaki bino na mikolo mileki ntango ekweyaki na ndenge bayokanaki te mpona bakoka kobimisa accord mpona kosala mwa pake ya mbongo esengeleki mpenza bakoka kosala makasi ete leta abimisa te moto na bango ville de chaque pesaki bango oyo extrême droite nde basilaki kozwa accord na baparti politique misusu oyo bayokanaka na bango mpona bakende mpe kosala mosala na polisi kuna na Afghanistan. Sika oyo tokoyebisa bino ete mobeko oyo esengeleki ebongwana to oyo esilaki kobongwana deja oyo ya balocation sociale oyo balobaki ete soki na kati na libota na ndako bofandi baboti to moboti afandi na mwana to bana oyo basi baleki 18 ans soki bai na bodwi to toloba bai na lomeya oyo ya mosala mingi soki yango ezali bango bakotalela yango na tango baye kotsenga allocation sociale pe lokola mbongo oyo ezali mpona kosunga libota. Ekoki pe kozala mwana nde afandi epai ya baboti bayi deja na mosala to moboti ayi na mosala mbongo ayi nango bakotala yango pe na ntango mwana soki ayaki kosenga allocation sociale. Soki yango eza deja a partir ya barevenu minimum libota mobimba ata boyi combien bokopa lisusu eloko te. Kasi mobeko wana ejongi nsima na ndenge gouvernement ekweyi baye bazalaki mpembeni bango balobi awa siko biso mpe tozwi ya biso ntango mpo tokoka kosala ete ya biso mongongo yokama nde balobaki mpo biso mpe totia maboko na accord oyo ezwami ya sika tolingi mpe makambo mosusu mpe mabongwana na mibeko oyo gouvernement oyo ekwaki yango lokola ezalaki na soutien batia ye na posa batia ye maboko ya ndimi mobeko wana mojongi nsima to toloba mokweyi kasi bakofandisa lisusu yango malamu mpona koyeba lolenge kani ya kokende na makambo boye liboso. Tozali koyebisa bino ete
na mokolo mwalelo tozali awa na mboka Pays-Bas tosilaki koyoka ete ezali na station na mboka Pays-Bas awa boye basilaki koevacue bato pamba te na ntongo penepene na 11h bamonaki ete ezalaki na riske moko ya moto kopela na matière moko oyo epelaki moto makasi yango ezalaki na station ya Rosendal nde yango esalemaki batrain ebandaki koleka te penepene na ngonga misato babandaki kokumba bato ebe na babus mpona bakoka kokumbisa bango bisika oyo balingaki kokende mpo baluka kotia bato na sécurité basala ete eloko oyo ezalaki kotia riske ya bopeli moto kuna bakoka kokanga yango mpo ete riske wana danger wana ezala susu te paske yango soki epeli moto ezali pe na ba matière moko ya mabe oyo ezali penza mabe mingi mpona santé nde wana toyebisi bino boye mpona boyeba ete yango ndenge esali lolenge wana mpo basusu ntango mosusu bakweyaki na likambo wana bayebaki te mpona nini station ekangemaki na lolenge oyo tosili koyebisa nde toyebi moko na moko likambo yango ezalaki ndenge nini. Balandi radio lisanga ndenge toyebisaka bino tokoloba bino lisusu na mboka Pays-Bas epe na likambo monene pamba te ekonomi nano ekei liboso te ndenge bakanisaki ezali na ba trimestre misato yango oyo ekolandanaka bakokitaka na ekonomi na ndenge oyo bango bakaniselaki te mbala suku oyo esali nde 1,1% oyo ekiti esali ete bakoka kolamuka lisusu komona ete lolenge oyo bakanisaki ntango mosusu makambo akokende likolo makambo akokita be na se nde na boye toyebisi bino mpe boyeba ete esengeli koyeba kwala maele na lomea na ntango inango oyeba ete ezali eloko oyo bato bakozalaka nango na ekenge na mikolo oyo nyonso mpo ete ebima mpenza na makambo oyo kaka eina ntina mingi. Balandi radio lisanga biso toboyi transition na pokwa lelo tokei mbala moko tosolama ematali mboka République démocratique du Congo. Masolo mai ebele oyo etali République démocratique du Congo ndenge tosalaka na boyebi ya biso banso tozwaka ebe sélection ya moko mibale oyo tomonaki ete esengeleki tomemango na attention ya balandi radio lisanga mpo tosola mpe makambo na ndenge ekosala ete biso tokoka koyeba lolenge kani tokokoba na bomoi bwa biso. Tokoyebisa bino likambo oyo mpenza ekosalaka mpasi mingi na mikolo miso toyali ndenge mpe toyesebi na mikolo mileki kojonga lisusu ya bitumba makasi na este kuna ya République démocratique du Congo yango ekokoba kaka ezali te sikoyo ekosalemaka kaka bitumba eikuna makasi toyokaki liboso ete ba Congolais na este kuna bakendeki ko se réfugier na Rwanda solo kuna nde toyebi Rwanda eko pesaka soutien na bato na mandoki kuna na este ya République démocratique du Congo banda makambo ebanda na Laurent Désiré Kabila te sikoyo
nde yango yebeli kambo nde tolobaka ngando ndenga kimaka mbula nebale akanisaka kokpaka nde mabanga biakota na ebale na ntango wana mpe moto ayebaka susu te esika nini ye akoki komipesa kasi tokoyebisa bino esuki wana te eyi mpe na barwandais oyo tozwi na ndenge toyebeli na basango balobi ese eyali batutsi oyo bafanda na este kuna République démocratique du Congo bango mpe bazwi nzela na Rwanda bango mpe bakimi kokende na Rwanda kasi bisika oyo bango bafandaki nde ekamwisi baye ya mboka République démocratique du Congo komona ete bakozonga kuna lolenge kani boye oyo bakozongelaka nde baye bafandaki na bango esika moko balobi ete ezali kobangisa lokola ete kolakisa na mikolo lisusu bitumba ekoki suku ya makasi mingi koleka mpona mikolo mileka esalaka mpe lolenge wana ntango baye barwanda bazongaka Kagame atindaka ye arme ya lisusu kokota na este kuna mpe kosala nyamunyamu na bitumba na masasi na bato koboma ndenge boyebi wana eza likambo oyo mpenza ekobangisa bato mingi na lolenge wana esalemi boye ekosalema boye kasi mingi mpe tokotala tokozwa lisusu na mbala ebele mingi koleka koyeba ete Kinshasa azali complice d'une façon ou d'une autre na maema koleka na Est République démocratique du Congo pamba te bakokwa ata mokano moko to ekoki mpona kosilisa makambo wana lelo bakende na FRDC kobeta mwa masasi moke na mwa milisi oyo ya kotungisa boye lobi batika Bosco Tangada afanda na ye ndenga lingi malgré ba crime de guerre minene oyo asali bakanga ete po asamba batika Kunda Batware epai ya Kagame azwa protection malgré ba crime de guerre minene oyo asali kuna na este toyoka lisusu ete Congo na Rwanda basigné accord ya sika na matière ya sécurité kasi accord oyo ya kala epesi nini oyo ya sika oyo basigné po epesa nini epesa lisusu Rwanda bokasi ya kokota na Congo na prétexte ya koya kotia mbamba na baye basimba ndoki soki eza kaka ya bango moko ya Rwanda te nde elekeleke bongo kasi ezali kaka mpona matière ya sécurité te pamba te toyebisaka bino mbala mingi soki faiblesse eyi makasi eyi mpe mabe baaccord oyo nyonso esalema ya exploitation ya matière première kuna sans préalable kotika moto lokola Kunda Batware na bacrime minene ye asali azwa protection na Rwanda e Rwanda profite lisusu na exploitation ya bamatière première lolenge wana nde ekolakisa mpenza ete baye nyonso bakolekaka na bokonzi na Kinshasa banda bitumbu ebanda te sikoyo tokoki mpenza koloba na bokasi nyonso ete balakisi biso te susi na bango ezalaki na peuple susi na bango eyebe liboso nano mpona bango moko ena nsima mpe mpona bafamile na bango mpona kosukisa mpona bayebai mpembeni na bango kasi intérêt général mpo akoluka kosala ete population ezala malamu wana bango bayebi yango soki moke te na lolenge wana nde tokoyebisa bino mpona toyeba moko na moko
ete maema koleka na mboka République démocratique du Congo ezali solo makambo minene pe oyo mikokamwisa oyo etali este kuna ya bitumba koyoka lisusu na nsima ete Rwanda alobi ete ye alingi asala médiation entre République démocratique du Congo na barebele oyo babimisika mouvement bakobenga M23 yango ekamwisi lisusu pe kotalisaka ebe masano oyo bakosalaka kuna na bomoi ya bato. Médiation bango bapropose koya kosala ebemba moko boye na bato ya manduki pe kuna na Kinshasa balobi ete bayebi nano proposition wana te lokola soki bakosepela likambo ya ndenge wana esalema toyebi te kiboko njo bango bakolingaka kofandelaka yango soki mpenza ezali mpona kotraite baproblème profond ya l'État wana tolobi te pamba te soki bango bakanisaki ete bakorepresente l'État na mboka République démocratique du Congo na bambula nyonso mileki tomoni présence na ete na lolenge wana. Toko yana lisolo oyo tolingi tokabana bino lisusu lisolo oyo tolingi tokabana bino lisusu mpona tokende kosola na bino lolenge kani ya kotonga mboka ya kotonga ekolo. Lisolo yango ezali oyo ya ndenge babenga exeta to examen d'état. Tosi koyoka ete na gouvernement provincial ya Katanga ye adui en charge ba frais oyo ya participation ya bana kelasi oyo ba finaliste pour examen d'état. Wana ezali examen ndenge boyebi esalemaka na bakomi na suka école secondaire bai na situation wana na Katanga bakofuta ba frais ya participation te pour na session ordinaire na ba examen d'état oyo ezali kokute 12 500 francs congolais pour na mwana moko. Po tozwa mwa ide yango ezali $13 américains na ndambo. Bandi radio lisanga tokoyesa bino na nsango oyo liboso ya biso kokota ndenge tolobi na lisolo kotala lolenge kani mboka to ekole koki kotongama bokomona awa gouvernement provincial ya Katanga aluki alakisa présence na ye adwa en charge ba frais oyo examen d'état ya ba finaliste po basala ngo lolenge wana efutama. Motuna ezalaka nde soki problème ezali et que bo traiter fond ya problème wana te oyo bino bokoya nango soki eza solution na problème wana. Tokoloba te bayeba kosa sikoyo examen d'état na ba famille na bango basepeli eza malamu kasi année prochaine ekozala ndenge nini? Est-ce que problème ezali wapi? Ezali te l'État nde azwaka ba frais wana nyonso tu en charge ba frais yango ezali mingi trop te ba parents bakopesa bango mpe makoki ya ko
zwalomea oyo esengeli na misala na bango bakosala po tokoloba te ete baparent mingi kuna baza na bango bachômeur baza kozwa mosala te yango wana balingi bafuta bafrère oyo boye ya bana na bango. Esengeli makambo ya société solola manano malamu koluka fond ya baproblème mpona kotrouve solution oyo ekoki na yango. Nde bokoki koloba na ntango oyo tokozwa mpona solution oyo etambola, solution moko na ndenge structurelle ekobanda na mbulu ekoya, kasi problème oyo ndenge eza monene na mbula oyo l'État adwina en charge bafrais ya mbulu oyo, comme ça à partir ya mbulu ekoya makambo makokende na ndenge moko structurelle na lolengo oyo ekosepelisa moto nyonso. Balandi radio lisanga wana nde tobandi nango lisolo. Tobandi nango lisolo ndenge tolobaki ya lolenge kani tokoki kosala ete mboka etongama mpona mikili ya mpoto toya bokoyoka ndenge tote koloba bakongole misusu na este ya République démocratique du Congo kokima na bango kokende na Rwanda mpona bitumba po bayebi susu te na nani bamipesa soki mpona bitumba te bafanda wana balia wana basala bomboi na bango wana malamu. Bakongole oyo bakoexpulse na Angola na bakondition moko ya mabe mingi koleka sans respect ya badroit oyo esengeli batala mpona bato ata moto ayi na situation irrégulière kasi ayi mpe na badroit ya bomoto oyo esengeli kotia liboso. Kobima biso banso tokoevolue na diaspora elingi koloba te mboka na biso eza mabe wana lobi mboka na lobi bakambi te po mbala eleki na solaki na bino likambo na ntango na likambo ya makambo makosalema na ntango nde pe sikoyo tokosola likambo na mboka na biso ndenge ezali malamu kasi bakambi nde bayi mabe. Nde yango tokoti na lisolo oyo lolenge kani mboka ekoki kotongama po totala pe ndenge makambo azalaki bambula mileka po toyeba ndenge nini tokokoba. Isomo toza na mboka kitoko, mboka na biso ya kitoko koleka mboka ya poto toye na kisili mpona nini pouvoir na biso ezali mabe eza mabe. Aba bomi 5 millions de Congolais monde entier efanda kaka nye kimia ata sosango kutu eza na propriétaire Congolais bazokoma ye ti lelo basi koviole bango bana mikie 3 ans bazokoviole bango eza neti normal na Congo ya biso wana ko bazokogouverner eza neti oyo babenga nini ira ya awa. C'est comme si l'Iran de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo azako gouverner Congo. Kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la te. Alors tout babo ezali risque pour la vie nangai. Et pour na Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Solo balandi radio lisanga tozali kokoba na lisolo na biso
na ntina ya botongi mboka. Tokoyebisa bino boye ndenge tobandaki na koloba na bino ete mboka etongamaka ya solo na ntango oyo bakambi ya solo bazali, na ntango présence ya l'État ezali oyo ekomimonisa na makambo manso oyo makoleka na population. Ndenge toyebisaki bino tokoluka totala pe na bambulo milekaki ebele basusu tuta mosusu bakoloba soki tolobi totala ndenge elekaka kala, tolobi ete totala lolenge kani bakoko na biso batambusaka makambo, tokozonga te na ntango wana po tolata barafia. Biso pe tokomema bino te na ntango wana mpona kolata barafia ata soki tolingi yango, kasi tokoluka nde kotala lolenge kani balataki barafia wana, ezalaki na ntina nini, bayebaki yango ndenge nini, mpo wana mondele moto alakisaki bango te, bakasa oyo badzwaka bazipi nango nzoto. Bandeko basi na Afrika oyo batambolaki mabele polele po bazalaki na bango na mpasi na malili te, kpeisaka pe bato mibali te, mondele moto alakisaki bango te bazala sexy lolenge wana, kasi ya wana ete bino moko bomonaka ndenge bato batambolaka bo bolumbu to mituna soki tolingi totonga etaleli na biso moko na maimaleka po toyeba eloko nini tolingi kokende liboso nde kosunga biso mingi, kasi lolenge kaka ya bidefa kazako eleki biso na monene nde komema biso mabe. Tokoyebisa bino boye na mikili oyo tozali oyo ndenge mikolo oyo mingi bato balobaka mingi likambo na demokrasi, bokolimbisa biso po tokotangisa bino kelasi te ya politique to ya social to ya ekonomi, kasi tokosola na bino ebe na ndenge bato nyonso bakoki kosolola po tozala na bobangi te. Likambo na biso ezali wana tolongola bobangi pe somo na kati na biso ya kotalela makambo pe ya kosalela makambo po to bakoyeba mingi. Pape Tshisekedi alobaki abandaki akendeki na Kisangani kosala kampagne te, kasi akendeki nde kolongola bango bobangi po yango nde kosala biso ete totala makambo ka ndenge bato mosusu balingi totala, epe tosala makambo ka lolenge oyo bato mosusu balingi tosala, tobanga kotalela ndenge biso tokomonela, epe tobanga kosalela ndenge biso tolingi tosala, tobanga kutu kosala tosala pe eloko te. Boyebi pe elongolaka somo wana, kokoba pe na boyebi, koyeba ndenge ya kosalela boyebi na yo ekendeke malamu soki bobangi eite. Bamboko oyo tozali uta kala na kala, Pays-Bas, Belgique, soki bakotangaka ba France nyonso likambo na demokrasi okoyoka bakotangaka mingi Athènes kuna esika bango bakendeki kopuize philosophie oyo bakosalelaka boye.
Athènes kuna na Grèce oyo bokoyoka na pression makasi ya bamboka kote oyo komona ete bai na crise économique makasi bakokoka komema makambo ndenge Union Européenne akosengela te. Kasi tokende ndenge tolobaki tokopesa kelasi te boyebi mpenza ndenge demokrasi wana ezalaki au pouvoir na peuple nde azalaki mpenza na centre ya makambo ya bozwa mpona kozwa mokano na makambo babandaka kosangisa peuple na babisika oyo ya milulu mpona kotuna ye makambo oyo ezali na kati ya mboka po ya loba. Bamboka oyo ezalaki wana ezalaka bamboka mike ezalaka pe pasi mingi te mpona kokutisa peuple kosola na ye bamakambo. Tokokota na bozindo na bastructure ndenge ezalaki te ndenge tolobi tongi tosolola ebe na ndenge o bato nyonso bakoki kosolola. Tolobi ndenge wana eza po totalisa bino ete bango awa ntango bazwi makambo wana basaleli yango mpe na balolenge na bango mingi bakoki oloba te ke bamboka na bango eleki minene mingi po na Pays-Bas pouvoir nyonso eza direct epai ya peuple te, ezala na Belgique, ezala na France, ezala na Allemagne, ezala na Angleterre, kuta bamboka misusu na tangi ba royaume ezali nano babengi ba système na bango ba système moko ba monarchie parlementaire parce que basali ndenge bango balingi ezala. Epe tokoyoka te bamboka na biso to bamboka misusu awa ba critiquer bao baza na ba monarchie po bao ba république bango nde bakoki oloba ete ba triomphe kote wana. Pona nini na ntango sombo bobangi wana ezali te basali ndenge bango balingi ezala. Soki biso pe na bamboka na biso po eloko eboma biso toko bomba yango te ezali koya na bato ba Europa kuna na Afrika nde eyaki ko mema makambo nyonso na mabe. Na ntango tokobanda koyebisa bino makambo o maleka liboso colonisation eya na ntango ya colonisation makambo ma histoire wana tokobanda kose refere mingi po boyeba po ngai oyo nakosola na bino esuki tenge ntango wana mpe nabotamaka ngai naino te ntango ya kala bokoki okuta masolo oyo mpe na kati na buku ya Adam Oshield. Kombo na buku yango Les fantômes du roi Léopold II. Solo na buku ya Les fantômes du roi Léopold II, un holocauste oublié, nde topipe maye ma zalaki kala na mboka Congo. Tokoloba na bino pe po boyebete kuna ekomaki ba occidentaux na ntango wana ezalaki na royaume ya Congo. Soki boyoki deja balobi ete Diego Cao aye ko découvrir embouchure ya fleuve Congo. Tokomitu na yo na ngai soki bato bafandaka wana bayebaka yango te. Yenda aye koloba na bango boya kotala boyi na embouchure awa po. A découvrir yango po na ye na ba occidentaux to po na monde entier.
po bomona lolenge kani bati yo moko kolo eloko na yo zoba po oyo miyeba lisusu te. Yango tokoyebisa bino boye na ndenge ya koyeba ndenge ya kokamba ekolo. Kuna na Royaume Congo, il existait déjà depuis au moins 100 ans avant Diego Cao, Royaume wana Congo. Donc avant Diego Cao atia makolo na ye kuna, na l'an 6681 ya création du monde ndenge bakotangela mikolo, epe na l'an 1482 après la naissance ya Jésus-Christ ndenge batia yango na l'an 0 pona kotangela mikolo, et na 1491 to 1491 na ndenge ya kotanga na Mbanza Congo. Royaume ya Congo ezalaki gouverné na monarque biangaka ye Mani Congo. Ye azalaki koponama pona mokumba wana na assemblée ya ba chef ya ba clan. Boko yoka malamu oyo ngai moto na invente yango te, na otaki koyebisa bino ete na ntango wana ngai pe lokola bino tozalaki na ino na bomoi te. Lobaka moko na biso azala Melchisedek oyo ya Biblia, kasi ya biso Melchisedek makomi oyo ekokomamaka epesami na mosusu ekomami mosusu pa tangi akomi nde yango oyo totangaki bino makambo tokoloba na bino na buku nini pe oyo bokoki kokuta yango. Kasi ekomaki ba Européen kuna ba ndimaki kasi na contre-cœur ete royaume ezalaki état moko déjà raffiné oyo basalaki yango bakokisaki manso na organisation nango ezalaki avancé pe ezalaki l'état le plus influent sur la côte occidentale et Afrique centrale. Soki zali bato na buku oyo bakozwaka mokumba ya kosalaka lolenge kani mboka ekoki kotambola bamboka na biso kuna, soki penza balingaki kotala bamakambo ndenge ekokaki kokendele ndele tokomonela yango ndenge mosusu po tokoki pe kotala toloba ete tozonga na ndenge na kala bachef ya baclan baponaka moto oyo akokamba peuple na niveau moko boye, e bato wana bapona te esala pyramide ya kopona mamoto na likolo, kasi tokoloba pete tolingi peuple moko pe asala ye influence direct na lolenge kani oyo ye akosalela yango elingai kobimela malamu na ntango oyo tofandaki koluka kotala na ba valeur na biso ndenge kani tokokaki kosala eloko ya sika oyo ekokaki kosunga biso
na kokende liboso. Yango nde ekokaki kosalisa biso mingi mpona kobota confiance na kati na bakambi mpo bayeba kosala mosala na bango na ndenge longobani. Po soki otali neti nalobi te tozonga na ndenge oyo naotaki kotangela bino awa boye oyo ya mani Kongo, kasi ndenge nalobaki soki totali kala maimaleka tokoyeba ndenge nini tokoki kokende na liboso po pe mingi na biso espoir ekokima bango komona ete makambo makokendeke be mabe na bamboka na biso. Nde yango esengeli tokabola ndambo ya boyebi oyo toyebi po tokoka koyika mpiko netumba. Soki totali bachef ya baclan, confiance oyo bazalaki nango na baclan na bango, pe responsabilité na bango na baclan na bango, intérêt oyo bango babandaki koporte kodefendre ya baclan na bango na ntango baponi mokonzi mpona kokonza bango nyonso. Pe mokonzi wana ntango ayebi ete bato oyo baponi ye bai na confiance na peuple, ezali ndenge mosusu ke corruption. Po corruption soki totali ekoya mingi tango baluki ko-individualize likambo na kati ya bokambi na mboka. Po bomoni toye na bamboka na biso mbango mingi na likambo oyo na politique ya libéralisation politique. Na bamboka oyo tozali basala trajet molai. Neti awa na Pays-Bas, ata na Belgique, to na bamboka misusu bokomona ba parti politique na bango ezali na ba histoire. Soki otali na ba histoire wana ya ba parti politique na bango okokuta idéal oyo etelemisaki bango pona ba se regrouper na parti wana to na mouvement wana po lelo ekoma ndenge ekomi boye. Okuta basusu ebimaki na lingomba na bango na kosambela na religion, basali parti politique po ba défendre ezaka lokwa ba clan. Ezaka lokwa ba clan. Basusu balobi biso toyi bato na écologie. Basusu balobi te bato na mosala bai konyonga bango makasi mingi. Na baye bako simba mbongo pe bokonzi. Nde sengeli pe biso to telema pona ba intérêt ya bato bai kosaka mosala pa bato wana bako nyonga biso pe bango moko pe babimeli na kati na bato na mosala. Soki totali ya biso empasi mingi po tokojonga siko sima po tokende ko créer ba groupe oyo ekozala basé na ba valeur moko boye na idéal ezampasi po tokwei nde mbala moko na individualisme nde bokomona eipasi te mpona bakorompre bato bazozwa bato ebebo po moto akei kosala politique mpona intere na ye moko azwa lomea na ye asala vi na ye. Mbongo eza mbongo. Moto soki akei osala likambo kaka mpona mbongo na ntina mosusu te be mpona mbongo bakoki opropose yango na ndenge nyonso bomoni mpe andimi na ye mpo aza na posa mosusu te akokisa na bomoi bwaye ebe mbongo. Yango wana nalingaki to tala olenge kani oyo mboka ekoki kotongama. Po lelo soki toyoki ete
ezali na misala minene oyo ya réhabilitation ya boulevard Lumumba pe na babalabala misusu kuna na mboka Kinshasa, pamba te bamai ekotondaka na balabala wana, bamabulu, balabala mabe. Mpona mokolo lelo oyo misala wana esalema, tokoyoka ete bachantier ezali ebele oyo bakataki na 5 esalama tate. Tokoki omituna soki penza bokonzi ezalaki base na bavaleur moko boye oyo bayebi ete peuple ye moto akorepresente, ye moto asimbi d'abord, ye moto aza base toloba ya bavaleur wana oyo ememami sikoyo na bato oyo bakorepresente ye soki elingaki kozala ndenge nini. Po eza na moto moko te bango nyonso bakosaka baloba ete naki oyo na base na nga mpo bayebisa ngai soki base yango ya ye eloko nini ye aza nango na commun na base wana oyo totaki oloba na bino awa ntango makambo yango ebandi na bamboka yango oyo tokokopie ebandaki na idéal moko boye bato baza kose retrouve na kati ya groupe moko boye mpo bazopartage eloko moko en commun bayebi intérêt nini oyo baza kodéfendre balingaki baintérêt na bango nyonso ezala représente na niveau supérieur kuna ya pays na likolo ndenge bakokamba na niveau national nde bakokaki komona ete intérêt général bakokaki koyeba ndenge nini ya koreconnaître yango. Kasi na biso lolenge kani makambo akokende nde toyebisi bino yembele ekokende gauche droite ekokende liboso te po départ ezalaki deja mabe. Ezali kaka te na ntango oyo ndenge totayosola na bino wana Alexis Kalunga écrivain na biso congolais na bambula oyo nyonso ebele oyo eleki depuis libéralisation politique esalemaki na discours ya oyo atika biso maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu azabanga soki na bosani te 22 ans yango oyo ya discours wana totalaki likambo ya processus ndenge eleki. Kasi kokwea na makambo ebandi wana te, ebandi kala ndenge toti koyebisa bino ndenge bakutaka biso tozalaka très bien organisé na bamboka na biso. Tokomi kopusana mpona ntango na biso mpe tokoluka tosisa liso na biso yango kaka lelo. Makambo oyo eye kosala ete tokweya likambo monene oyo esala kokweya na biso likambo na esclavage ntango bakokolonize kotwa bato baumbu kotinda bango na libanda. O soki botali ndenge tofandelaki lelo na mpona likambo ya Royaume Congo Kikongo batrace nango bokokuta yango pe na badialecte mosusu neti Gula oyo ekolobama na mikolo oyo epai ya banoir américain na ba île côtière oyo ya Caroline du Sud epe na Georgie po bomona ndenge ba déraciner bato. Epe Alphonse Ier oyo ye azalaki nde mokonzi kuna afukamaki akomi chrétien kotikaka bavaleur na ye nyonso kokende kolanda ya bayaki na buku po ntango tolobaka boye boyebi Biblia oyo bayaki nango ezalaki nango deja falsifié ezalaki te na version originale nde babetaki yango na lolenge na bango balingelaki mpona koluka kodomine sur ba peuple misusu. Nde ntango tolobaki ete esengeli toluka koyeba bavaleur oyo tozalaki nango liboso mpo ezalaki na lolenge wana nde tokoyeba ndenge nini tokokende liboso. Toyebi ndenge ya kosorganize, toyebi ndenge ya kozala na bastructure, tobanga te, toala na somo te,
ya kosala pe makambo ndenge mosusu ekokesena nango pe mingi te na bavaleur humaine oyo ezali apamba te bango batwaki yango pe na Afrique makambo mosusu bakendeki koobserve kuna soki président ya kala ya France na kombo ya Jacques Chirac ntango amonaki ete na Afrique bitumba ekomaki mingi mobulu alobaki ete peuple africain aza peuple ya palabre mpona nini bokofanda na se ya nzete bosolola te yango wana parlement yango wana Sénat yango wana Assemblée nationale somo wana ekoma epa na biso bobangi wana ekoma nde complexe oyo esengeli tolongola toboma yango pamba te ezali eloko oyo ekomema biso malamu te tobanga te toala na somo te toluka nde toyeba mpona vide nde moto ebangisaka biso mpo asu balobaka soki bolobi eza malamu te kasi sikoyo wapi oyo bokopesa biso yango tokopesa bino yango oyo mayele ya boyebi makambo ndenge mazalaki bozala na somo te ya kotala ndenge nini makambo akoki kozala ndenge tolobaki baye ya babuku ntango bapesaka bango ba responsabilité ya kosala makambo ndenge ekoma bazala pe na somo wana te ya koloba ete bon biso tozali bato ya boye bavaleur na biso efandi na boye tosalela makambo oyo na lolenge oyo ekozala malamu mpona biso balandi radio lisanga botondi mingi esika nyonso bozwami tika ete boleka mikolo mikoya malamu te jeudi tokozala na bino so na radio lisanga poko elamu oyo boyoki ezalaki ya bino Yesu kitenge ciao ciao